alors dans le sens que ça va combat parce que tout le monde dans la combat on a ébi d'abord yango parce que vie à chaque jour ton vivre et toujours combat chaque jour de ton vivre vie ça combat mais pas destiné pour le bac fallait azongi ça mon concert tout ça la sincère. Il faut bien préciser que le concert à Miner ne fallait azongi ici parce que ceux qui n'a tout une question innocent la fallait na bête un concert à liboso na poto pe sans réponse. Patron de Goulon. Moi, je bonjour. Pardon, face à toi. Non, on non, s'il te plaît. Aucun sanama maloba, aucun sanama maloba. Bonjour, naïvina Kima. Déco. Nzungu, naoyo kayo. Nalobaki kozala na babik na papier okoma oleke kima yo koma ntango ozwa maloba ozomusela yo olobi voilà lingako comme ça tozwa papa kobanda te malango asilisa bongo tozwa ndeko enfant sacré. D'accord, ok. Merci Nzungu. J'ai d'esprit qui célèbre son Nzungu na RD repos moro fan à gérer live. Voilà. Patron de Goulon. Moi je sais pas si on vit dans le même monde. Kabal Oyo et Salama avant concert, il y a Aigle. Allô? M'attendez? Oui. Kabal Oyo campagne il y a dénigrement, il y a diabolisation. Et Salama na concert, il y a Aigle, il y a 2020. Moi-même, non, sur la noue. Na côté concert, on a été parce qu'il y a une gardave pour amener biso to se défendre. Et puis, batika biso, batona misusu bakondana bango. Sikoyo, campagne oyo Salama wana. O comparango, na marambo, kamela ki inosku ngaru na eba kuteka obeta. Niveau botela basera na biso perruque en France. Baboa kela biso mamasuba. O comparango, na inos mutagenda obeta so sali ya sori oui je me rappelle même pas, je sais qu'il avait un petit concert il y a sori na couleur entre couleur café ou je sais pas où là et ça là même na salle sori il y a 1000 personnes ou 900 je me rappelle plus en plus personne n'était au courant qu'il jouait la Madeleine je crois franchement personne n'était au courant nani patron de Gaulois héritier Watanabe kutu ndem togolo parce que héritier a aussi même asalaka balance na ndul na ya ça même balance batombi mutuka ba il est concerné mais ayoki kaka lelo inon olobi tambe na ngai merci. La face sacrée, l'oba a pressé quoi. La face sacrée, comment la micro papa. Bonjour. Chituka, la benga Chituka des familles. Mais des familles, tu Nzungu. Chituka, Nzungu. Des familles. Des familles. Voilà. Na lobby a intervenu pour ndeko nanga malangwa uti olobaki non, c'est interdit de jouer au Stade de France avec 25 000 places à Kosi parce que tout le monde a un concert et belé les kakuna bato abeta bampiaka na stade wana do kanisate que non bako beta mpiaka na Stade de France te bako beta babeta kango bato babeta bampiaka kuna. Donc réponse nanga na dikamona lioloba alobi yango siko Nzungu na zongeli yo pour le 3 tozalanga na yo na butu yo poser nga question nga na répondre yo que non to si to beta yango déjà etikalika ba formalité tozo sala. Donc concerne biso ça bien reçu déjà les 3 la loina ebisaka yango yo poser nga eza PC leng na lobi no PC leng te poto ana assurance biso to ba Gaulois to mibali. Après du coup au moni yango c'est comme si coinsage après au kitaki ngai lobi na meri go benga comme toi ko fêter lelo na yi on a assuré yo na tuna yo oyo biso to sali o seninga merci ou pas pona oui Nego oui ngai na senga yo merci
ngana senga yo merci pona makambo oyo soloba esalamite. D'accord. Omoni na bantu deko zela na efike. Omoni soko ina nzungu koyala masapote. Omoni koyala masolo ya balabala te esi tobetaki alors que concerne ebetamite ngala ko accepter loko wana te papa oyo ezali panel oyo bato balandaka ezali panel ya monene wana eza babiloko oyo kolobango na bapanel na bino. D'accord. D'accord Nzungu, mais la foi existe. Motosoka azana foi tika na foi na ye. Motosoka azana foi azana assurance ne loko na ye. Alobi di kamoloba oui, nzimi mais tout le monde en lobby. Mais non, je n'ai pas dit que mon cœur n'a respecté mais ça principe na yo na panel na yo na tiré les gens na prompté. On avance. Bon la lobby kaka félicitations. D'accord. Makambo kwa awa na misiki makambo kwa kena on église. Olandi makambo kwa kena on église. Awa eza église te. Ozobeta ndule toko c'est la jour à ndule. Wewe sanga te non na zaina foi. Landi kuna ngai. Eza lokona moto pesa artiste bonne chance pa pesa un artiste parce que artiste a déjà na aura wana a déjà la chance parce qu'il y a un artiste. D'accord, travail de quoi accompagner. Wewe sanga ma pointe. Ngala seri kaka. On peut savoir au moins félicitations au moins. Na ose ngango pour que la kitananga oyebigati. Parce que non. OK, d'accord. Nzungu, personne n'a félicitations pour que papa sacré zala wana ko kimate parce que tu as dit quelque chose, il faut beta on frappe la son. Zala na wana. Franchement, je sais pas les Gola vous vivez où hein. Excuse-moi. Mon frère, depuis Oboya na Mokili, ils sont en configuration 25 000 personnes dans le Stade de France. Depuis au Botam. Et là, tu me dis, bah, tu vas salir en pierre. Est-ce qu'un pierre, c'est une configuration? Frère, une pierre, c'est pas une configuration, frère. Oh, tu peux attendre 80 000 personnes. Je sais pas, pour X raison, bah, tu vas y 30 000. Ça peut arriver. Mais après, non, non, mon concert, moi, Salamé Bongoté, dans le Stade de France. Mais là, dire qu'il y a une configuration 25 000 au Stade de France, Ndekonanga. Là, qui ça son concert, moi, je t'informe configuration, s'il vous plaît, nazo kabula na une émission. Deko, tozo kabula émission te yoka. Osenga na senga bino félicitations. Kanga mikoko papa. Merci. Osenga na senga bino félicitations. Na kose na kopesa félicitations na faire gola tona pesa bino. Yo zalaki même pas na concert. Autant les concerts dans les réseaux sociaux, on a pesa félicitations. Félicitations à l'artiste Benayo. Déjà côté on a balayé assez rapidement parce que félicitations gazo méritant mais ça fait rigolo à l'artiste. Voilà. Maintenant. Ocho loba awa configuration dans Stade de France et ça la 25K. Donc, yo za na munene. Est-ce que Koko Laksabiso 25K wana basala mondenge nini? Et puis musicien nini aussi à 25K oyo yebi. Merci. Nzumu, ngana lobby configuration ya 25 KT. Yé à lobby, c'est impossible que moto akobete na 25 personnes dans le stade. Et je lui ai répondu non, c'est pas possible, c'est pas impossible, c'est possible parce que on a assisté des concerts bato basali wampia dans le stade. Moi, je ne vais pas parler de la configuration. Et biso tozui configuration ya 20 300. Bango bazo loba nini 88 500 no ba musu ba loba 11 000. Mais on avait pris combien? 20 300, donc c'est pareil à ce que je viens de répondre. Donc on a répondu na lobby configuration te yende à lobby. On a répondu malobanaye. C'est possible. À lobby impossible motaro beta na 25K. À lobby c'est possible parce que tout le monde est en haut. Sur le continent eza et belé bato beta bampia kakuna. C'est ce que je réponds. Mais sur lobby c'est possible. Donc c'est que yebi déjà mutu moko to batmi balé beta kuna na 25K. Ah bah c'est belé, même coûte na 2025.
Là-bas, les positions Nazawa, vraiment, faut la côté à l'issue côté Nazar, Nazo, ça là, les hommes à quel est les. Papa, Ah voilà. au lobby, basé belé, c'est ça qu'a mis ça, s'il vous plaît. Bon. Ngai Nazar la possibilité à Rotina. Misa toi, babeti déjà, babiaka. Au lobby, c'est possible. C'est possible. Voilà. Mais c'est impossible. C'est impossible que même des Konanga Malangwa à Ucholoba. Messieurs. Bonjour, j'étais pour la ligne de la Kimiakoya. Au lobby, basé belé. C'est possible que Babeta a 25 ans. C'est possible. Le coup est possible, basé belé. Tanga mi balé, tous les gars. Toujours. Natanga mi balé. Niveau la robette à bino moko yo c'est bon yo sauté après la plupart niveau la robette à bino moko yo kei hein c'est bon tout au suivant Tkalene boya les sous a comme joueur il y a Paris comment il a dit défenseur voilà niveau la robette à bino la tongo moko niveau la robette à bagolo moko Yeah. Alors, oui. Non, mais yo. Alors, Wandego, il y a un communauté de défenseurs à Paris. Comment les années n'a pas ça? Rasaki. Toza la mutuka mais ambiance moi au saganate musique ezobeta te parce que ngai nazalaka warrior ngai nazalaka warrior j'ai d'espoir za goloa mais to boy musique mutu moko ebeta awa na mutuka toujours solo la tokende boye toza na 6 heures de route bande wana ngai mais musique ezobeta te likola ki goloa na ki warrior mais c'est comme ça eta ke bami ce n'est pas grave ben oui c'est mon frère musique bobo manakate bobo manakate talandeko aya mati awa basé belé mais ata moko atangité akei kobeta na Paris ce n'est pas possible alors Otis Malande on a tozoka yo voilà bonjour na bande konyo bonjour Nzungu bonjour et bonne fête des Pâques allô boyoka. Oui, papa, vraiment, tant que Wengemen, Weransonic, biso vous allez en concert, tu allais en concert, tu comme un coup d'avant. Donc, vraiment, félicitations à nos artistes, hein, parce que, voilà, Ayaki, et tu peux répondre à qui, c'est leur configuration, là, oiseau qui met ça, les tons d'agité. Bon, on a soulevé le Romoro dans concert Oyo, temps fort, pena, exaté. Voilà, bandeko bako limbisanga concert tant tout ba grand concert faut ba temps fort ezalaka donc tant tout ba temps fort be spectacle tout senti que spectacle mais concert et betami feremo kazuna nous tokolo ba après 20 minutes na nouveau générique no tshikobima na kata podium kamwa des autres des alaki batu bazalaki mpe belé ozo senti pe ba chorégraphe penda ki ya kobina boye ezalaki pena à hauteur mais nangina soulever sur le moko boye pour nga la bimaki na rôle ba na vérité que la bimaki 22h40 tant on a bimi ba kangaki ba porte libanda pourquoi ezalaki na batu mususu bazwa okota ou ezalaki ki ba billet na bango so ba escanant ba esimu tout quelque côté à porte boye mais tellement congola nga yo kateni ko ya retard mingi et ça là était bien napenda comme des autres yango eloko to beta c'était même ata na concert ou ezaki ya aigle et za na batu belé ba kolela pour biloko esalama na dia ça na biso to zala presa batu osombi billet moko petit concerté donc c'est les mêmes choses oyo il est qui na concert oyo et là on a soulevé sur le mot boye artiste na entraîner ya masque wala taki bon ezaki bonne idée mais fallait pousser idée ne kende musika fallait pena alukata ba masque na biso ezaki ya ba tribu na biso ça
soit Bachoko, soit Banekongo, soit Tribi Kasai, aux hommes on a babilo qu'on a nyo senga ça la bien et na bateau ba ko compagnie linga ko bima. Pour faire la chose de la forêt bima na masque na bercelo ba ba bosana do ba tel père tel fils mais faire repena za qui na un peu limite. Mais dans l'ensemble concert il est qui n'a bien malgré temps fort exaté concert ça le rôle là la moi muke c'est le temps en côté ne tout santé peu comme moi en pifo. Après, mais où est-ce qu'on a 23 000 places, on a une photo de 23 000 places, faire Batubaya qui c'est leur configuration au Salaki. Vous savez, mais vie des Alaki peine à ciment. Pourtant, on va payer si Minda, vie des Alaki. Donc, on a la colo, on a même, on va la sim artiste, tant on a préparé événement, faut aller baquer, événement tikalaka. Donc, faut préparer un temps fort, où est-ce que lobby, tout en bas la image, bah, non, à concert au tafort, ils ont que Sikaboé. Donc, merci, Natike Libi Bande, comme sous au Bako Loba. Merci beaucoup. Merci. Pardon, S'il vous plaît, Bandeko, pour tapoter, s'il vous plaît, et ça la bien, de partager live. Live, ils ont que les guitares, mais tapotage des amis, il y a un autre les autres kata s'il vous plaît, de tapoter. En fait, nous avons pour dire que les lots, il faut critiquer le concert à faire. Oui, on vous l'accorde, mais il faut respecter faire. Pourquoi je dis ça? Parce que faut la moto bino boloba qui a un fanatique de na poto. Mais tu as preuve déjà ça sali na poto. Abeti, ING, succès, récit. Abeti, Adidas Arena, succès, récit. Abeti, Genève Arena. Comme Mekako, tout est dans Genève. Abeti, récit. Non, non. La tablette à mon voiture. Non, le problème, en fait, il faut battre un discours ou à saluer moins de personnes. Je crois aujourd'hui, il faut pas changer votre discours là-bas. Parce que les preuves déjà fait prouver les sous que n'importe à public, je dis bien public à lui seul. C'est pas les mélomanes, parce que dans le concert, on a mélomane à Zalagité. Et ça, il y a Gaulois à 100%. 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 Donc même dans le stade de France, aux Alara, Gaulois. Donc je voulais juste préciser le roi. Dans le stade de France? Oui, c'est un projet qui arrive. Mais la femme va beaucoup quitter le stade de France. Bien, on a un problème. Vous faites ça, papa, vous avez mal au papa. La zone de lobby temps fort, Nini, on va nous relouquer. Pour la réponse, après on a expliqué au temps fort, pour y aller au Wengaman, au Yaki, au 22h30, sur le temps fort, on va nous relouquer. Papa Bouzoba, na sûr que na ba concert nyo sa minene temps fort ezanga raté tout solo là tout monde aka que tout monde ba concert rebelle na ndenga mabe tout moni ce qui est moko eza koto moko il faut ko bongisa ou eza grand concert ya faire il faut ko sentir quand même que no temps fort moko eza là eza ka ngamote na lo bapo au moni concert wa eza ka teki bagola ba kotaki yango ba sonic ba kotaki ba warrior bakotaki spectacle bakotaki ata bato alobate mais nazo biso mambo eza vrai tant to kota concert olinga même bato o ba ki ngaza ye liboso na même na ba vidéo na ma mutu na ki liboso même eza na bagola musu banda lo bango mais neni concert ça lo là un mot ba concert faut temps fort eza la attend to lo ba temps fort to senti pena que non spectacle mo boye o eza ki ekotikala na concert na ebite mambo nazo loba so bande ba ko contredire nga concert temps fort eza la kiti. Ok. Les lots sont tout à la berce à faire et puis n'a qui temps fort. Exact. Ok. Mais dans l'ensemble de l'équipe bien. Temps fort est un mot. Dans l'ensemble de l'équipe bien. Mouta pour unité mais dans l'ensemble de l'équipe bien. Mais tout là temps fort il y a concert. Au bateau il faut faire un concert à la berce. Temps fort est un mot. Ok. Voilà pour le. Zéla ce qu'on a expliqué au temps fort. Au moins nous allons bosso. Au moins une place pas check in pas téléma. So muta di bosso muta di balé 5e personne après moi c'est bon besoin ngai. Et au son on a mutalo ba
Bon, viens jaloux, viens jaloux, viens jaloux, viens jaloux. Oui, nayebi, oui. Ngam na loro salango. Ngam na loro salango. Si eralba kodio nini boye, mutmo alobi a boti kakako, si kakako. Là on a zolo ba papa là. Nakina ba concert mingi, concert adida c'est pourquoi na linga ngo. Allô? Limbisanga bazo benga na zo kata. Limbisanga po limbisanga. OK, ça au temps parti là. Tozui na lubala moro ba wuti France na Belgique. Bravo na bango. Elle va te la ranini na mona ka Blaise Caractère nga ba golo le sto ba glato ba binga pena na rencontre Blaise Caractère na mbela salara. Mais 10 pour 10 dans Blaise à 8 ans fort no yozo obino batu su bolo bezate ameno bien à Kaboli ba nzembo na nini boy bravo pour na ex amateur ya fabrication passe là qui bien banana ba bini bien papa Hervé pas bini bien à nino yo ba yemi ba nzembo obino bolobaka o ayema ba nzembo la kala talinga ba nzembo la dynastie ayemi presque ba nzembo la kala ala asali o bino bolingi na mwe ba pasepeli o faire attendre la rabe bi marabwe ala ti masque so kala ta masque ba Congo ba o waza Congo mutete ya ma sai tribune mutete oui est-ce que on comprend temps fort les années parce que là tu es en train de décrire tous les concerts temps fort les années au moins une debino bolobara ba concert il a fait tika la les années moment mo tika li hein na muto batu donc ils ont moment où tourner en boucle na ne ba benga temps fort du coup ce que toi tu décris là c'est comme si tu es en train de nous parler de l'événement bon on va y revenir ba nego auto mata to pesa ba maloba après maintenant si sida pardon to kabula maloba comme ça aux jano maloba ngana zala yi wana fona défendre la zema malangwa izara bongo malangwa yo que je mo kinani nga fona tiko défendre pas comprendre le temps fort donc to pesa ba nego auto mata après aux jano maloba non au rebondir pardon vraiment n'est-ce pas Number one. Bonjour. Ouais, salut la famille. Na sepelika parce que na ki papa Bouzo ba alobi ke fera yembe banzemune ya kala. Et ça n'a pas bien parce que la monde a tout le temps, bazalaka tout le temps. Pourquoi we ra yemba banzemba kala? Nous quand de faire pas za banzemba kala. Banzemba na kala yemba ki zalaki ya yeto ya bato. Ngalo opina na matele za likama banzemba kala. Parce que aza fenda na sengo fera yemba banzemba kala. Mais et puis ça va me kanda suki wera yebi wanze bakala donc lo ngapina na matele za yango en plus combat ou na yebité est-ce que église ya maman olange za la kaka ya combat spirituel parce que tout le temps za la kaka ngaba bundisa ngai basala kangabu wera dernière fois avant que la ba concert no il fallait qu'il kuta beta Zénith mais na Zénith wana biso no soto mona ba pimela ba visa mais jamais moni que tant na Grand Paris Arena aloba abandi kolela o nga babundisaka ngai soki ezalaki ngani non eza musique ekendaka bongo soki tobito loba komba toyebi combien de fois papa Wemba abwakila na wera banzembo kala te na bosomba zamba banyama nyonso bakoma ya ngai mais aucun jour tomona wera leka na TV ngai bazobundisa ngai banyokolaka ngai nga naza orphelin et puis eloko nga na constater entre Kofi na Ferré soki bolandi vraiment bémission na bango ezala kaka ya kolela nga balingaka ngai te nga babundisaka ngai banyokolaka bozwaka bamission bauti kosala awa kaka na bane uti koleka ye moko apibiaki dati na ye so mpe ya nino ya so mpe ya stade azobeta na Belgique ye moko so abe ote nayebi ke bakobundisa ngai donc baza bato moko boye donc soki olandi bainterview na bango ezalaka balelaka kaka nayebi te balelaka yango na nango moto akanga bango na nango moto asalaka bango mabi so po tuni bango batango pe basala ba mabi ba mona na kati mais balela kaka mais moi j'ai dit que ngai na batango ngala okola papa abisha isenga bu ayesanga ki tant na iseki na on ngana ki obala ayesenga lo mo bu senga pardon na bité na osengo pardon te asenga pour na tunesco pourquoi senga pardon senga pardon habité obala ti ngabi na bala te pour na habité
na mono le roi na ozana en prière au singa pardon te moi ba les até parce que moi ça ko vanda mkomso ya yeso ka bu tam susu ndeko malangwa na lingo yembela ngai na lingo singa au singa pardon kaka subitement. Donc moi je crois que bato ba lela wana bazala qui prêter à comme un musicien parce que un vrai musicien et ça là homme politique tant de gens côté kuna bazana ozana droit ba critiquer yo ba finga yo parce que ba parents na biso bazana banda quoi ndeko papa na ngazana musicien ti na omona te que tam susu papa buso ba ya finga mais un jour ça comme musicien faut na supporter côté na monde ba finga ka. Donc ngana mona ba mission ba ya ko lila wana eza ba mission bazala qui prêter ba comme ba musicien. Tout le monde a encore combien de fois fallu ba finga ka bino mona dia fallait le qui atana ba concert na zo beta nga ba finga ngai nga ba finga non ayebi ke ta na za musicien na be silti za na kati na bato ba olinga na bato ba roboya ngai mais za na kati mais jamais na remema on a podium te ça bino nga na ngai ba kundanga jamais. Donc on a balila kana bazala qui prêter à comme un musicien yo so tali ba carrière ba musicien mona qui so premier avant ça la musicien za ine ote na salaka nga joueur mais ayo kaka botam susu we kaka ninga a fula tala te ba biwa yo le ça joueur za qui docteur za qui un mec qui se respecte à son coin ya na comme ça un musicien ya mo moni que ba conséquences zo ya na ba concert que nga ba linga te ba nga ba sala ngabo. Donc prochainement il faut yebisa artiste asa des artistes amnene avec qui va concert à ça que je pense que bientôt là que de 20 ans de carrière atika makambo toyoki yango trop to lembi toyoki yango vraiment trop to lembi nga babundisa nga basali ngabo et nga lo bango tout ça et loko côté la fali eza musique na yi énorme victimisation et non ko bundisa ka vie moko boy non soko beti bon musique lo basakala ha nga na za acha zakala ha te mais na binze oui naza aja zakala hake mais na yo ka nzemba zakala pourquoi parce que ça lève ne kitoko et côté lié et loko côté yo loko musique na yo ezaki. Merci papa Namderwan. On va prendre Sambleu, vous avez la parole. Sambleu, bonjour. Bonjour tout le monde. Moi ngana lo bakaka nga de base dans la warrior mais concert on a kendeka pour na ta bagolo à poids. Et concert franchement, on a côté déjà Bercy a fallu et au moins on a senti même la fosse, bah ma deux choses là qui. Et un autre truc encore, on a animateur, les créateurs avant que la CED a peine tenté. Alors que CED a même l'eau mogo et ben non ça a moins un plus la concert na bango tu vois. Donc mamnanga le bara ya ngwana. Merci Sambleu. Passe-moi, bonjour. Passe-moi, Zaté. Les modérateurs sont... C'est là, Prestoni a frappé Bino Mouké comme ça, après Yo, Zano Maliba. Parce que Yo, après Tony, on peut s'appeler ça la rapport. Si Kaya Beta Bino Mouké comme ça, Yo, Zano Maliba. T'inquiète, on est là. Prestoni, bonjour. Zano Maliba, papa. Passe-moi le micro. Bonjour, comment ça va? Voilà bien. Très bien, merci, président. Ah, bon. En fait, on a un commentaire sur le concert en ligne, il a fait rigolo. Félicitations à l'artiste, à ça le concert. Mais là, on est comme si on a Otis, on a un bal, on a un dimisayo, penda et papa Bouzo Bagé, Azalaki Panda, Azalaki 1, 2, 3, 4, 5. Au moins, qui est dans le concert? Otis. Bon, ngala mona qui était pour ngala zali bena liboso. Na mona qui a zone d'émission qui ngam na bangana na sala papa ni veja lu na ki 1 2 3 4 5 personnes na ki ngai. Ngabu nazo kama pour ngala kotali bato bazali liboso na ko la tse bato bazali liboso na kama fo mote na va na ngala sui. Comment bagolo na kata papa buzo ba fo ba ye ba ki ye 1 2 3 4 5 ba buzo ba tika buzo ba go. Fait avant le coup moi non ganga vieux jaloux avant non c'est n'importe quoi ça dit ah non franchement les gars là vous êtes des meilleurs comment vous avez ça les plaisirs vieux jaloux le Brésil finit les games au concert quoi. Non en fait pour l'angai tant fort à faire rigolo là tout à temps fort à faire rigolo là pour moi muchanga munene
Je n'ai pas de commentaires à faire sur le concert de Ferregola parce que. Djungu Baza dans la voiture, attendez. Est-ce que le modérateur a zati? Il n'y a pas de modérateur à tia après Tony Namnene. Non, mais Queen Sissi Zawana. Queen Sissi Zawana. Queen Sissi, bonjour. WhatsApp presse Namnene, s'il te plaît. Bon, c'est pas Gravata, Antibachet, ok. C'est bon. Ça, c'est temps fort à Ferregola, en gros. Ta papa Bouzoba, yo. Papa Bouzoba, ta yo, papa Bouzoba yo. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, papa Bouzoba. Bon, papa Bouzoba, expliquez ngai na temps fort na bino awa Ferregola lobi etekalaki moke bakunda ye. Banani o bangaki bakunda Ferregola. Parce que cette victimisation pendant les concerts, moi, je suis vraiment sidéré. Un artiste, il y a un niveau à Ferregola, 30 ans, 20 ans de carrière, venir dire que etekalaki moke bakunda ye, je ne sais pas. Ce qui est nécessaire na concert oyo na kati ya sala munene lokola accord arena concert penza ya référence ya carrière na ye na 50 ans ke nango déjà mais ado préfère le bakete mukiba kunda ye c'est quoi ça mais quand on explique na papa Bouzo et na kana explication ya ta golwa moko Ok, presque, nous allons là. Yo sali société na travers na yo. Na zape directeur artiste na yo, na Gérardine na yo, soni ni boye. Nga moko directeur na yete, ba musicien na mususu, o ba sala ba temps fort na bino bolo karape, ba yete, après un jour en haut lisusu, na coûté un problème à famille sérieux, ou na zanti no bate, o ayebi. Sikoyo. Après, maramone ce tour, o eleki, bozui, o binomo bato musu boyebi, boko denga ba policien, pour na directeur artiste nanga, pour bo kangaye. Ata bo wangani, to yebi maramone ce tour, wana, to zoi ba appel. Nazo constaté, pour na la temps, on constaté, o tuninga question, oh, moi, c'est toi, tu l'as là. Non, Papa Bouzoba. Ok, Mbamouti. Bocha Papa Bouzoba, non. Sérieusement, j'ai expliqué la sens. Non. Nani, na boba ko, na ko sambi sanga. Attends. Pas batnanga, na boui nanga. Lendi, na za fatigué. Zéla, on dit que les policiers en Europe, devant la salle de spectacle et tout. Non, Zéla. Voilà. Papa Bouzoba oza déjà na munene. Ocholo bake bafunda kipoke bafunda bakanga. Bafunda dia na biso. Oui. Na obeta ngote. Boye na kina pesa on pesa lenga. Na suki wana. Jure rebi mana obeta ngo na suki wana pesa lenga. Na obeta za on pesa lenga. Mais jure rebi mana ozonga mwenzu pesa lenga za pesa lenga. Pesi déjà lengi. Plainte ça tes papa. C'est là Prestoni Daniel nga répondre yo. Mais après ezaki pepe c'est lengi oh le bail yom to banda be la vie jaloux mais la vidéo non naza bas vidéo na ngana na zuita te na cha. Opesa déjà lengi. Ebi no ko sexanga bo be na ngabo. Mais c'est le style et opesa déjà lengi toujours que tant de parole tout fait ça j'ai d'esprit à répondre Prestoni. Ok, merci beaucoup Ndeko Tony. Big salam na yo na baike tout on a panel. En fait, ngana répondre question na Ndeko Tony a Tony pour dire que fait galobaki ba ngaba kundanga ce qui a zolo baba tongo baza banani. Mais non, il faut comprendre le moro. Wana to benga ngo za ba terme musical codé. Ba artiste tout basala ngo. Sauf que akoki jamais kotanga cible na yeboy que un tel alinga abumanga
Parce que on peut cet exemple pour que tout se comprenne bien. Par exemple, le titre il y a Fali. Ouais, yé maman nanzambe. Na njemwana abakela batu mbakela kanga ba titre nyonso oui oui là c'est selon yo non c'est là nazoya je l'explique non c'est là il faut pas qu'on interpréter selon ma pensée na yo ezali nzembo mwana nzambe atozana live et live ezo betama akati musique akomi kosala sikoyo ba réclamation que balingaki ba bomaye soki binote ba fanatique na ngai merci na kufa et nani ngaka ka bomaye po ya zanani ba bomé pas zanani ko tika fali ato ba makamba fali tika non fali tika ok non donc sur la mambo la bango tout parce que fali pas ça to makamba faire tika fali to makamba faire yoka tika fali tranquille en fait non il faut na épingler place wana non Nzungu, s'il te plaît. Nana musicien mon côté, na ngai, nana musicien mon côté na podium, asa la réclamation, mon déclaration, mon boy benga bomaye. Ezala JB piano, ezala nana yokate. Toujours faire rigolo, toujours na ba déclaration mon boye, qui yeba sala qui yeba bason sa qui boy. Pourquoi on a toujours fait rigolo là, il y a toujours un problème. C'est ça mon problème mon frère. Ok, yoka. Je crois que biso tout aux abat témoin par rapport à concert on est lesquels. Je crois que tout balinga concert est réciproque. Alors, biso na artiste na biso tous à communication et puis tout se comprendra. On m'a dit pas ba lo ba ki on artiste azana communauté na ba fanatique ne c'est faux parce que biso to ebini nezoleka. Yango tango amataki message na alobaki nini? Alobaki bagolwa na ndimaka bino. Pourquoi ndimaka biso? Parce que toza bato to accompagnera ye na ba événement tout to soutenara ye. Quel que soit le moment, tozara toujours ensemble na ye. Yango ye moko tango ye même na kacha salle a remercier ki biso alobaki na ndimaka bino. Po sans bino ngana revivre te. Et ça est évidence, et la vérité. Yango communiquer na biso na fait ça biso merci. Quand on le mon frère, mais na lobby hein. Non, makambuana na zela. Faire rigolo à ça fanatique na ye. Ça ba fanatique na ye, faire rigolo à cause de la tête tout à fait normal, c'est logique. Si ko nani o ngaka bomaye, c'est ça mon problème, ngaka bomaye. C'est ça mon problème. Tous les musiciens, tous les acteurs papa eza message moko codé. Faire ko côté kwale mutu wana bongote. Batu wana bayebani et tozomona ngona ba acte na bango même sur les réseaux. Nenge bazolinga balinga été concert wana simba. Comment ils ont fait les choses pour que le concert wana simba te? Notamment batu wenge maison mère déjà. Pour partir déjà de là. Batu wera son na batu na ye. Moi j'ai une question. J'ai une question, j'ai l'esprit. Moutuni wenge maison mère akenda pas sur la affiche à faire. Attends mon koso monaki. O akenda pas sur la fiche à faire affiche à Bercy ya Longoli. Attends mon ko. Mutu ko pas sur la fiche na mutu aleki na télévision. Pona roloba télévision. Pona roloba télévision. Pona roloba télévision. Pona roloba ke ba mutu na bino mutu alobaka ngo bimu nga munoko ya faire. Ezaki normal. Mais le problème na bino ezanini parce que bino bozoza message wana voulez pas pour vous. Lorsque Gouvernement Golo alobaki a répondaki alobaki message wana par rapport ya biso na vie na biso Koffi Olomide. Autant on vient abetaki concert na ING, biso to soutenaki ye. Mais au moment des remerciements, a remercier batu mususu abosani ba Golo. C'est là où les Golo basiliki. Yango vient se rattrapaki ayo sa la vidéo après concert pour dire que ba Golo merci pour na soutien na bino. Yango Gouvernement Golo alobaki bongo. Que non, biso ba Golo to ke sous concert à Mutute. Ça ne pas le but de Mutute. Ma beza ouais. Voilà. Mais tant que y a zéro le bongo, allez ba pona ye, pourquoi vous incitez ba orchestre mususu à la haine? Il pona ye, allez pona batu condamna qui était objet d'esprit. Pardon, to pe ça va de ko ba matima loba. Comme ça on va revenir. Ya yo. Jean Maloba 5 minutes. Bonjour dans la métro, les petits ceux qui maquillent les réseaux comme maquillés.
Zo, on a mandambo. Bon, là, il y a